Bonjour, 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 bon déjeuner, voilà. Bon début, il y a semaine oyo to bandi. Bambote ebele bisika biso bisui bino. Vraiment bonne journée. Boboto bon déco. Eza na kati na mabota na bino au courant ya semaine oyo. Kimia na motonion surtout. Bolingo na motonion surtout au courant ya semaine oyo. Et puis tolobi ba shalom na ba homme de Dieu. Ba chantre de l'éternel, ba shalom, ba reshalom, bisika bizui bango. Et puis toke na lombango, ba salam alaikum, na ba déclaration ba musulman, matondo, na ba kimbangiste, toute tendance confondue, bino sobolinga ba la danoise, obo sepela raboya na sous les baobas. En tout cas, ba bonjour na bino, kimia na mabota, yamonde eleki nyonsoto. Bande konanga itoye na bon déjeuner, oyo tomemaka yango na lombango, totalelaka yango air, pona sikoyo, tozokende musala. Bande konanga botalaki video wana eleka kala, eza video ya ba 2018, ba 2000 et quelques, oyo eleka ki na Château Rouge, oyo bino yoso botalaki, lobi na zongiseki yango lisusu, eloko akala ezalaka te, na likambo etali conseil esilaka te. Donc, ce qui est cambouane salama, même liba masolo ni soto beta na bane leki okoki koya suko rebande la li solo wana, toujours qu'on a sa conscience, on dit que la répétition c'est la mère de la science. Voilà. Et ça l'a bien moko boye tant bazo répéter le likambo chaque fois et ko kota yo na kati yango balobara et ko laver au cerveau ce que ça likama mabe okokende na mabe soki eza likambo malamu ekopesa yo foi oyo ezaki okokroire na likambo wana soki eza ya bien ekobotela yo mbuma moko ya tokos ya bien makasi. Voilà bandeko na ngai ndelo ko nalingi nalobela lelo ezali likambo ya pension alimentaire. Pension alimentaire esalaki bapapa ebele bakangisa meme bana na bango moko bidemi. Bandeko tokoya nango pe na live likambo ya pension alimentaire oyo mundele asala na bamboka na biso kuna ezali te tango musu pe na loi soko tali bien droit de l'enfant na soko tali yango tango mususu okuta pe pension alimentaire eza nango mais lokwa babeta na bango sabo balobela kango te mais ezali pension alimentaire oyo monaka ke batate bele basundola bana na poto bakipaka bana te bakabelaka bana bakado te na likambo ya pension alimentaire. Et puis okotisa binemi na mama pe akolobisa ye te abandi kofiga ye obotaki bana wana mpona kaka ozwa mbongo ya pension alimentaire bapapa mosusu bakata misala asalaka lisu te parce que amibebisi me mivi na ye moko amikati ne musala akomi koboy fatigué akomi ne ko akoti ne mario pa mwasi moko boye mwasi moko akomi koleisa ye kolatisa ye mpona kaka azokima pension alimentaire. Bamibali ya bakizengi bazanga tina bazoba tobenga bango bazoba mibali sans caleçon mutu esala te okimi obebisi bamsukutu balongwa soki azalaki na Angleterre akoma na Belgique soki azalaka na Belgique akota France akoma na Hollande aboya na komona bana kima nakotana kofuta bango mbongo wana te oza mobali te yango na oyebisa bino mibali mingi ya poto bazomerite babala te. Alors yo mama oyo yo okei kokuta na mobali oyo akima bana aboya kofuta pension alimentaire asundola na ye bana na ye yaya kozwa te ata kutu boboti na ye te kozwa no te parce que aza mobali moko esensé akolukela kaka incompréhension mpona eza likambo ya pension alimentaire ya bana okima ngo mpona nini oza mobali te bakisa ba ere ya mosala futa pension alimentaire neti na bamboka lokwa ba Danemark pension alimentaire elanda salaire ya mobali te ozwa ba million ozwa combien bakata kango déjà eza na montant nango kaka kopesa yango wana nayebi te mboka na mboka ezalaka ndenge nini nga nalobelaka mboko ya nga nationalité na nga mboko ya ngai Danemark ça c'est mon pays je nazaka toujours na fier ya mboka na nga esalelanga makambo ebele
pays d'origine nanga esalelanga makambo yo mboka wana esalelanga ite. Donc c'est ça nalataka drapeau nango na sepelaka na mboka wana na yebi balwa nango de A à Z. Même il doit changer lelo ngana oyeba. Kuna bakatelaka parent à peu près chaque mois par pesaka plus ou moins 120 euros na mois na moko. 120 boy na mwana moko so bobotaki bana 4 au pesa tam so 400 mais bakotala toujours salaire na yo so ba moni que salaire na yo eza na ngo mukie par rapport net bobotaki bana 4 yango bolingi pe kobote belé 4 5 6 7 ozo ba teke tam ozo poids soki lelo pas boba libale kufi oko sala makamboy boye bango te me obotaka mwasi mwasi na nga boti mwasi na nga boti. Ce que vous avez mis balé au sentier, vous avez au pesa moi 200 na yo au sentier, au pesa peu moi 300 au sentier. Mais si on est ba komi ba 5 6 7 a wana au sentir a bo ba komi belé. Ya ngona mona ka mundele a bota ka bane belé te. Pona mundele a tanga zo bala, azo yeba peke tenge na bali mwasi o. Divorce pe kombo na mo ezalaka. Pension alimentaire pèse à la carrière jour tam sur moi c'est nanga à boyinga bana ba kepa na pension alimentaire moi c'est mon délai pas ba ke ce qui nga le na boyi pension alimentaire wana ezaka mobali ka moi c'est kate papa kata pesa maman pas ko pesa ce qui papa zui charge jabana alors ba mibali ebele ce qui ka libali kufi moi si asenga pension alimentaire te avant na kaka ndenge wana ako vivre ndenge ni na bana na poto. Ako vivre ndenge nini papa pona ni bobo ya kofuta pension alimentaire bozo bo ba question nganda wa ko tuna bino ba papa et loko ni esala ke yo boya kofuta pension alimentaire bana o yo boti na mokili yo liko zo ba en charge te o liko zo ba en charge te parce que mbongo ba futa ka bana ezamuke ezala muke il faut qu'on soit à l'aise. Faut pas dans la base à la glaise. Faut pas là ba ketchup bien. Faut pas que les classes qui toko. Faut pas dans la sac à malamu. Il faut pas dans la que dans vacances. Bana faut pas lier biloko bien. Zati ba lier ba chicken, ba soso, ba biloko ezanga tina te. Faut pas na lier ba biloko musu équilibré, ba biloko économique, biloko bien. O ezana santé bana biloko les aka cher. Alors tant yo pe sa pension alimentaire na yo papa. Au pisi pension alimentaire maman ko zombongo wana akosala ngo ensemble ya bana biloko kolia akobomba musupo na ba vacances bana maman mayele pe akoki pe ko zombongo wana asobe pe bana kangisi yango asobe pe bana souvenir ata ya ndaku akoki pe ko zombongo wana azomema pe bana na ba vacances bana bazo s'épanouir très bien bande ko mwana pona azwa na classe mwana pona a s'épanouir et singa kaba domaine ebele maman. Et c'est le cas que yo no vanda kana kiti o yeselo na o yede bana na ba devoir e bana ba yeba li o sokoli bango te tango bana bazo voyager. Moi on a déjà accueilli moni déjà Portugal par exemple, à moni Suisse, à moni ba montagne, à moni ba volcan, à moni boy. Tango ko na classe tango betele li solo et so okei na Suisse okuta na ba montagne so okei na Norvège okuta na biloko boy moi na déjà ça koma wana tena ninga ko sepela non c'est la famille autre autant en Norvège na sina comme capitaine ngo Oslo boy na boye moi na zo sepela ma ye les oya sous plus tena ozo me mabana na ba hôtel ozo la déjà bana ndenge nini ozo bénir déjà bana donc bana fo bazana vie ya kitoko. Bina boye bakawana te yo kaka so congé kaka okeni kapa yaya et pas cousin ngata na kokene na France no hôtel no ke hôtel ande ko na ngai totali to six to lali no hôtel to ke na Belgique to hôtel to lali no hôtel faut to savourer hôtel faut to contribuer na bato batongi hôtel bo kende boye neti biso na ba Londres boye ozana ndako moko ezaka na toilette moko salle de bain wana makamnyo so wana siko yambeli bato ebele bo sukula ndeni boko no sala mulongo ko suba des autres makamnyo c'est comme problème mais so bozana bino no hôtel boko la mukape bien bolo ko la ba salon bato bazo bana na bango ba déplacer te pona ni ozana makuta papa zo futa passion alimentaire bana ozula bana na hôtel. Et maman, parce que les matières, les ambons, on a yoté maman. Les ambons, on va payer ça bana pour la balia bien, basala bien.
soki pe kosalela yango omakelemba osoko bomba osoba ndaku tia mbongo wana na kombo ya bana fungolela bana bakoti bloke na bango tielaka bango mbongo na bango passion alimentaire papa apesi ndambo okati katikati ndambo otieli mwana ndambo osali boye mpo na nini lobi mwana komi 18 ans 21 ans asala permis na ye azwa ta mbongo mpe ndambo akofuta na garantie ya ndaku. Il y a beaucoup de choses. Alors ba parents oyo bozali ko boya kopesa mbongo ya bana ya passion alimentaire okata musala obebisa vie na yo soki lelo ozosala musala ozwa ta 18 ozozwa 1800 ozozwa 2000 euros ozongoli kaka 500 ata olongoli 450 ozopesa bana oyo moko boti bana mutu mususu te. Mais pourquoi oboya sikoyo bino bapapa bosalaka mbongo na bino bosalaka mbongo pourquoi pona ni bino bapara bosalaka mbongo mpo ke somba kaka chemise omoni papa ko akepe na sobi chemise na Versace original aye na nga soki 400 livres ake sombi ne pe soki ba linette yo soki pe sapato azomona nango bien oyo nasomi yango 800 nasomi yango ensemble oyo ndenge ozomona eza collection sika papa wana azoloba abimisi 1000 et quelque entre temps akoki kopesa bana pension alimentaire ta mosusu ya 300 mosusu ya 250 mosusu ya 500 euros par mois. Papa wana boya akoma kuti kosala na mokanda mutu dans le noir tel ki motema mabe ninge côté la biso na société et côté la biso mentalité ya mabe tozo comprendre te papa moko papa kutu andimi akoma na ye yemless andimi akoma yemless sans abri yemless eza na danois sans abri pour na nini alalaka libanda pour na kala zoki ma passion alimentaire akoma ne pe le kwa mutu liboma. Est-ce que c'est normal bande kunanga obim donc pour na kala opesa passion alimentaire donc yo préféré au commandant ce qui n'est ni ce qui n'est pas sa passion alimentaire ok kozwa moi si mususu moi si oya bien moi si azana sens ya ko vivre moi si azana sens à partage mbongo yonda mozotika na yango soko otika na 1200 na maboko soki 1300 okutena moi si malamu papa na suka sanza okoza tata 600 na yo okoki ko bomba na compte privé na o sala pe likambo. Qui vous dit que papa ne se fait tonga na lisasa? Qui vous dit que papa nyo surtout il faut asala soki ndeni awa na poto awa ba mindele ba kufa ba locataire bazakate ato sombinda kuna poto atanga na sombite ata ye kuna sombite biso nyo surtout suka na homme de vieillard biso nyo surtout suka na homme de vieillard na chambre wana olingo lingate logo ke na kisasa kuna oko vana na kisasa osomanda kuna yo oko vana na kisasa kuna oko vana na kisasa mais awa na ndenge modernisme ezali bana na tolo bakelelo bana nga basala bana nga batanga ba classe bien siko bano batanga ba classe bien ba osala na ba société tokos na misala bien ozana ta même atanga mode na zabo no ke musala est-ce que nous en attend na bandoko bokola koko moko na kacha ndaku awa mama na nga na kacha ndaku awa. Et comme à niveau mon kokate ta ezate il faut na ke kotike na maison de vieillard na mundenga motema ya mabete mais société zo senga ndenge wana. Alors yo siko papa oyo oliko kipe bana na yote na maison de vieillard wana nani abado ya otala bana mutu bayaka kotala baye bazwi ba parents babete ti bango mwa tout yo bando kota kuno kanga makaka parce que osundola ka bana pona sapologie pona ka kimotema mabe pona mama na bango mama sikoyo anakati wana bana basali oni soki mama ke ko senga droit o eza droit ya mwasi nyonso tout o baza divorcer il faut senga passion alimentaire yo préféré okinde na mbongo na kisasa o lala ba tuki ba teenager moko kuna bana mike o sala ba tapage allez ozolinga ko kipe bana note ba sengo passion alimentaire o kati musala ba sengo passion alimentaire o kimi mboka ba sengo passion alimentaire o kakisi na bana no moko ennemi na omona bango te na cadeau pamba Noël ya bonne année o linga kopesa bana su ba cadeau d'anniversaire te le côté maman na bango so pension alimentaire est-ce que eza na sens? Donc yo lingeni maman wana zwa charge ya bana wana à 100% papa azate atika bango na classe atika bango na football lelo soki mwana komi mbesi okomi trodo Messi c'est mon fils Messi c'est mon fils
comme si à ta journée moko oyo okima na mbongo opona kofuta mbongo passion alimentaire maman zo bunda na koketika bana na football moi na comme Messi tu viens là tu mets ton gros dos OK na nganda ya kamundele na nganda ya matonge na nganda soki ya wapi moi c'est mon fils et Messi c'est mon fils banyanga la kata papa maman soki libale kufi seka passion alimentaire kolanda bizetia mobilité kolanda buzoba wana te tu peux pas prendre cette charge ya yo moko parce que tant papa zaki na ndaku abande ko futa mbongo babande ko zombongo bana papa pa ndako futa ndaku papa pa ndako contribuer tant libale kufi o koka yo moko te yango na société na biso pauvreté eza makasi pauvreté eza makasi ba magasin musu ya luxe ya bateka biloko kitoko yoke ndaka okoka okesomba kuna te fo suka kana na ba Aldi ba Lidl ba bloko ba magasin moko ya CC parce que mbongo ezate ni choke pa na biso boye okota ne tosala ba chana ou bien na Asda ou bien na magasin musu ya bien Tesco ba biloko ndengo no mwa ke eza cher yoko ba kutota la même eloko ka okotika na Asda boye otali eloko eza 6 € na Asda mais na magna Lidl ezaka 5,50 € likolo ka 50 centimes obwaki OK mbango OK na nini oyo na société wana mususu pona nini eza oza na pasi bande ko danga mais non sorry ça a besoin de fungoler le loko. Yo wan OK, yo sali nini? Oh OK. Bani on a comme na ko chité. Papa, te on so bota bana za na calcul. Le ba ke lelo na robota bana misatu, na robota bana boye, na bando bomba mbongo na boye. On ne sait jamais, to senga ka divorce te, to senga ka liwate. Neti batu mususu azosa bolendo aza osala boazo bateke un jour pa kokufa naye ayebi ya mote pona yeza raté ya kati ya za libanga Yesu masi ya kuta salaka 33 ans pamba akufi mwana nzambe 33 ans yo lelo leki na nta 50 ans oleta okumisa nzambe ozokanisa kaka yo kokoma na 100 ans yo kokufa te yo fuba mona ko na danser osundola bana na yo boyoka audio oyo na chela kibinango avant to kende na bandi ko cité elle am sale koki Eza château rouge. Ah on a kata château rouge Eza mawa penza na makambo. Eza na château rouge. Nzambe na ngai yo, nzambe na ngai yo. Eza na château rouge. Eza pas château rouge tourné. Tala kanduku tu wana uko kwanikena. Songo memona yaka la mpasi. Tata Simoni Kimbangwe. Ebe bakala miso na ngala. Ya mo ba yo ko so yo ko lo na kendo ni ko kende. Siko do cheka ko ba ibo ya ni français. Asa français solo? Ko ba français solo na mu la ngine ya wizi. Ayo ko so bino ko lo na Diego mobala komi na yeli boma. Non. D'origine ya biso. Adamu na kusema Papa pase pona ya yo. Me pona luki mutu taba na osala tana mukanda na yo. nani ya mosala na mukanda. Oboyi. Sadi matel. Ya nini kati mutu soka sali na mukanda na yo. O respecte kaka bafuta ba impo. Akofuta passion alimentaire. Ya nini ya mwasi? Kola passion alimentaire. Ozana bana. Olingaka mindele. Bana bone mindele. Mama passeport ezo fukila, passeport ezo fukila. Oya yango penza. Tata Simon Kimbangwe. Union européenne tata Simon Kimbangwe. Fina makedika. Kya pasa mpila bubwe. Mambo masobele. Fumu Yesu. Tata Congolais. Esa experience kupenda ususu. Bona kako kima, ofuta passion alimentaire te. Tata Nzambie. Bantu kukinsasa kodi beta vingi la kedika. Bakozwa kodi te. Yona mama kima. Passion alimentaire akoma kolala na ye na château rouge na libanda akoma komela ne ba whisky. Voilà, bandeko na ngai boloba. Tata ya boye, akima. Ata bino moko, kodi. Neki sasa bazwa ndenge nini? Oh ya Jean zalaka na poto, ya Jean likoloka ya pension alimentaire. Akima akoma na makambo aboye. Bandeko na nga, ba papa.
bofuta mbongo ya pension alimentaire eza pour l'éducation ya bana na bino comme ibebisa vie na yo te soki omoni ke wande kolinga oganye ebele okoki kosala mosusu dans les noirs ozosala mosusu normal ozofuta pension alimentaire mosusu ozosala dans les noirs okata mosala okoma ndo na ndako moko bamama moko barespectaka su yo te olingi osimba kaka lipa bwa gangeli yo eloko nini yo opesaka mosala nini osalaka ngai nabimaka yo ovandaka na ndako nyonso nasa motema nini ozoboya kofuta pension alimentaire alo mitiki boye nzoto basambwisi yo papa bakomisi lokwa mbongo mobutu oyo tosalelaki soki zayarisation mbongo akala vino ekomi bulu yeke pona nini ozolinga ofuta pension alimentaire te alors que eza pension alimentaire ezali normalement ezali obligatoire te mais soki mama amoni ke na okoka te pourquoi pas nafuta pension alimentaire yo osali ke ozala mwasi bien ozokende kozwa basi ebele okendaki saso badi kobalabala alors mwasi wana avanda nia sengo pension alimentaire te na atiko kosalaka babétise mbongo lie eke na basi ya ndumba foyi bamama basengaka pension alimentaire pona bazwa mbongo na oleisa makila na yo oui baza na droit ya kosenga ngo bandeko kolobeza ebele na pension alimentaire mais na suki wana botala kaka nakimaka na ngonga botikala malamu balove tokutani bakala mingi te Nzambe asalaka na ngonga na tango na ye. Gros bisous et bye, bonne journée.